Manike aleli pour la Prince Babia. Manike en tout cas ngai kolo. Aleli Prince Babia bo charger biloko na eko musique nezabo. Manike nani abetio lo bana papa robo aya kozongisa soki pe otutani na miranda ako. Manike oya piaka ba promotion asalaka ba promotion ya bato ndenge na ndenge ba musicien ndenge na ndenge voire même asalaka promotion ya Babia motusa kufa siko Prince Babia oyo aza vivant carrière ne pe ezali ya sika. Est-ce que Manique de John fa lela fa supplier biso fa bondela fukama en plus na moment oyo aza na impact ya kosangana te banda babakisi Lupemba na première dame. Manike nani abetio lo bana papa robo aya kozongisa soki pe otutani na miranda ako. Mais comment Lili? C'est quoi ça? Elingo laksanine tokende to solo lango mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko eloko elelisi Manique de John selon ngai croyance ya Manique de John na lobite bisika sambelaga non modèle amesana ko croire. Manike nani abetio lo bana papa robo aya kozongisa soki pe otutani na miranda ako. Modèle amesana komona hallucination. Manique de John azako halluciné balangi mosusu pene bine balobela yango te. Donc azo rêver ata bomoni azo tala azo lela mazo rêver azo lota. Bandeko Manique de John azo lela parce que Manique de John ayebi Prince Babia nzembu to akoko sala soki kaka ya yoki yango bien na matoi na ye esili sikoyo ezosenga kaka bato moko batindika ye sikoyo bato yango ye amonaka deja bango amonaka bagrand musicien oyo bayebani oyo baza deja likolo amonaka bapoliticien amonaka bongo. Donc d'après ye bato bakoya kofula Prince Babia bakoya koyede ezaka bawana kuna bato minene na babos bato mbongo neti ba Weli Musheni ya Weli Musheni akoko simba mwana ntenga kosakana te mwana ki musika azomona bongo. Or que bato wana bazali mpona kocontribue donc mpona kotya mwa eloko pa na likambo Prince Babia akoki na kanisa boyoki nga bien
bato ya zelaka bakoki koya kotia eloko kocontribue ndenge totiaka mabonza contribution to mbongo ya feti to mbongo ya matanga bakoki koya bongo me fo prince Babia akoka likambo yango ndenge ezalaka na libala ondimi ozobala mwasi na yo famille sikoyo kocontribue. Manike nani abeti yo loba na papa robo aya kozongisa soki pe otutani na miranda ako. Donc prince Babia fo akoka likambo yango sikoyo asali nzembo atie na YouTube atie na chargement bato basomba. Mais pourquoi Manick de John akolela? Obia kanisi ke lokola alelaki na Vodacom ba voter prince Babia bato babebisaki bambongo. C'est quoi kanisi bien? Namoni pas zolota te, c'est possible à kanisi bongo. Mamango pa zobate. Aboule bien. Tangu na poto basalaki campagne pona ye. Na prince Babia. La baronne Batie kuna. Bazozope basali publicité. Bato sombi kuna na Vodacom au prince Babia zwa. Foko chambongo. Bato ba dépenser plus de 20 000 euros. On a prince Babia. Sikoyo mama oyo azobate. Alobi soki na leli. Tango bato bakoyoka. Bakele charger modèle ya Vodacom. Prince Babia okozwa plus de 20 000 euros. Manike nani abeti yo loba na papa robo aya kozongisa soki pe otutani na miranda ako. Te Manick de John atana lobi ozazoba te mais ide oyo eza bozoba. Yoza wana te po ba charger po yo leli. Non. Prince Babia nde asali musala. Musala ne yango moko fo elakisa kitoko bato babando charger. Eza bongo. D'avance musique ba congolais. Bakoma ko charger kana ba congolais. Ba colombien ba charger belé. Que ba congolais o bazali na Grèce. Oui. Ba colombien na lobi bien Colombia. Na Colombie. Par rapport à ba congolais au na Grèce, na ba colombien ba boto na Colombia, ba ngomo ba colombien. Ba charger ko leka ba congolais au na Grèce. Na ba étranger ba ngomo charger. Asalande son est bien. Musique n'est bien. Soka sali yango bien, ba ko charger. Ba ko télécharger. Ba ko télécharger kitoko. En plus yo maniqué. Orio lela. Yo penzo ngai Manick de John. Manike nani abeti yo loba na papa robo aya kozongisa soki pe otutani na miranda ako. Okute la première dame. Okozata 3 mois teke. Ba mona opo okute na muta classe. Oti na haute société. Kokuta na première dame, ezaka okuta na première dame te. Eza okutani na haute société. Sommet, au sommet à Congo. Zwata 3 mois. Salata makambo mo ba mona kaneti. Boza ba master na première dame.
hein ata ngula kapela avoli yango fo bokende na cortège ou bien kolia te vanda na ndako basalelo ata matembele na voisin me bayili yango na kokotisa soki obimi lataka kaka bacostume bana moko mibale balandako bagardeko bapanguselaka basandale bamemelo saki zwaka 3 mois ozoya obanda olela kolela yango ozolela basomba batelecharge nzembo ya Prince Babi. C'est quoi ça? En plus yo mamango osalaka promotion oyebi teke po bacharge batelecharge musique ya musicien n'importe quel fo salele promo oyebi yango te sikoyo ntango osalaka promo ya le King Fally Ipupa osala yango mpo na nini? Manike nani abeti yo loba na papa robo aya kozongisa soki pe otutani na miranda ako. Ntango osalaka promo ya bato olingo osalela promo osala yango ndenge nini? Olelaka bokende kotelecharge tokos 45 ebimi otinaka bongo? Non, olobaka ezobeta soko obimi ezobeta bima tuna mwana to ayebi oyembi pe me komi na oyo ya Prince Babia imene mama me likambo nini? Eske nzembo oyo singele oyo Prince Babia abimisi bayebisaki yo mpo osala promotion fo kolela likambo nini oko? Soki oleli nde bato bakimi mbango batelecharge d'avance yo yebi na pays nini batelechargeaka mingi. Prince Babia soki atie biloko nde na plateforme ya telechargement kasi fo talaka ti soki mboka ni ebandi liboso kotelecharge. Jaël Show, la chanteuse de la musique facile ye pa tiaki biloko nde na telechargement bazo telecharge moke matie. Jaël Show azokende mpe kobeta baconcert azotambola. Jaël Show azorepete mwana mwasi ti chanteuse siko Prince Babia likambo nini Prince Babia basala mpo na ye? Manike nani abeti yo loba na papa robo aya kozongisa soki pe otutani na miranda ako. Oyo lingi tosolola yango te, tosolola omoni tala Manic de John Manike problème ezali awa vanda Afrique elenge ezali ozosala émission ya n'importe quel mutu okoti pe parti ya 3 minutes ya Prince Babia koloba no likolo te ndenge olobaka Prince Babia mpe azokota singele eleki bongo non wana ya promote kota penza Prince Babia. En tout cas félicitations na tie neti ya mwana nga te musique ya Prince Babia ezobeta soki mutu atuni alobi na yoka yango te yo sika otali mutu atuni yo soki atambolaka kote nini ese yeba nango atambolaka banda bo marché badi
yo le bezo tambo ezobetama partout. Mais na Tchangu, principalement na Njili, tous les bars, bandimiye, mwana na bango. Olobi bongo, babia uta Njili. Atezo beta na ngote bayo bambuli bongo. Lokola bana ba commune mususu. Babanga Njili. Babanga biso ba Njili wana Njili. Baza ba jaloux na biso. Alors, bakoluka basomba. Bakoluka baloba bo, biso beto beta na babar na biso. Manike nani abetio. Loba na papa robo aya kozongisa. Soki pe otutani na miranda ako. Luka idéologie, luka stratégie osala. Hein? Manique de John, di Kamunini. Li Kamunini. Luka eloko osala. Eza facile. Bongo te. Dazolo banayo, Manique de John. Bandeko, Manique de John. Soka leli. Eko zalaga amelaki. Oui, misu neko zana wana bien. Asalaki contrôle la betika ya muke. Ndenge mo elaka masanga. Soko melaka to tango betika ka verre moko. Yo moko sentire ningani. Bakutani na ba dose neso eleka na kati. Prince Babia Bogar. En plus Manique de John. Bateau ba yapo na ko aider Prince Babia. Baya déjà. Manike nani abetio. Loba na papa robo aya kozongisa. Soki pe otutani na miranda ako. Ba master na ina bana kaya bandani. Yo kanti batu bako yapo ba aider bandani ka. Kaka ba oyo tanga kombo. Mais non. Ata soto banina ba lekingi fali. To tuni bandani ba ida okoma boy. Soka le babel abandonné bandeli. Arobanda les grands mots pas ôté. Arobanda kaka quartier la tente. Arobanda c'est bisotan nazalaki boy. Nanyo alobite yo penche bongi somba na guidar. Tango balobaki ne somba guidar wana. Ya déjà makambo. A sombi guidar. Donc eza appui déjà je vais compa, ezo batse. A komoru ko yemba partout zo tambela, ko tambula guidar wana ezo compagnie. Ide wana contribuer. Sikoyo Prince Babia sali nzembu atie wana yozolela va télécharger Prince Babia ki mela shisha ta ebele na kobenda beauté. Non. Tango nana komi likolo te ta ebele na boulot. Kasi tuna bato yozoluka ba aider Prince Babia. Ba webisa o liboso boulot. Manike nani abetio. Loba na papa robo aya kozongisa. Soki pe otutani na miranda ako. Boulot. Ndenge le kingi fali pupa koma. Yo Manique de John mwana bandal oyebie bandaka. Oyebie na quartier la te. Est-ce que au cas mora penza? Au cas mora te. Po mona travail na ndenge kide. O mona kanenga mi pesa kada musala. Ta musoso comparé na ba musicien muso yebi. Yo moko koloba oui, a pesa ki ya trop. Azako sala makamba trop koleka ba misusu. Donc, e mona naga. Siko ba Prince Babia. Faut ça la macasse. Biso d'équipe nationale. La chanteuse, la star, la reine de la musique facile.
Gel Show. Azo lakisa biso, azo pesa penza biloko, ya bien, ya kitoko. Donc, Gel Show, nga papa robot, naza déjà fier d'ailleurs. Nazo Gel Show, c'était ce qui. Donc, comme tel siko na koko loba, ah, boke de ko télécharger pour game, eza déjà na plateforme, ya chargement. Nako pesa kombo ya bisika ezali. Omoni biloko biso to kosala ngwana na Gel Show. Siko yo mama na ye. Oleka na ba chaîne o batala ko batubele. Alors. Oya olela biso matanga. Matanga ni. Ha? Luka moye osala musala no bien. Oyoki? Ozawa na pona promotion oyebi. Osala kango. Obakse na rando likolo. Siko ko bien olela. Ambo. Kobosa na te. Makambo na lobi. Na suki siawa. Otika la malamu. Manik de John. Ubyo komi Manigishu. A obendi bote. Na pesi maquilleuse na yo. To maquillette mbote. Pour na yebite so aza mobali to mwasi. Mais to kota la maison. Et ça pensa bien. Kitoko. Ciao. Manike. Nani abetio. Lo bana papa robo aya kozongisa. Soki pe otutani na miranda ko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a roza ngisaote. Donc on a ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a roza ngisaote. Donc on a ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.